Bisobana Saint-Paul, Toponio papa, Tolingi Boboto, Tolingi Boneko, Tolingi Esengo, Tosengili Sanga, Boboto, Boneko, Esengo, Bandeko Balandi Radio Lisanga, totondi bino botondi mingi pona fidélité na bino ya kolanda Radio Lisanga. Mokolo lelo mokolo mwa jeudi 24 novembre 2016 tukutana na bino lisusu na nzela ya Radio Lisanga po tokabana na bino ngongo ya motuya oyo etali biso banso bae to zali toti na mboka République démocratique du Congo bae to kabala culture moko pe bae na biso elongo o boko keza ya bino yesu kitenge na ndenge ya bomesano tozati na ngonga ya 20h ndenge tozala chaque jeudi de 19h à 20h po tokabala ngongo ya motuya esunga biso po tokoba na bomoi po tokosala ete tokoka kokabola boyebi oyo toali nango. Emerose, ils sont toujours meilleurs. Amayaba, vatalala, valayaba, ayaba, na hayawaya, hayaba, na hayaba, amayaba. To pesi lo sako na balandi nyonso Radio Lisanga buito bosente SD Malaika son divers na kati ngumba Amsterdam to pesi mbote mingi pe Kilo Van Gogh esiko jwami kuna na Bela na mboka Belgique to pesi pe mbote mingi po to ibete na bolandi biso na internet nde bino banso esika nso botemu kimomba boko twa biso kase bye na kati ngumba Amsterdam to ndinga ba balanda kapso pe na FM na fréquence FM ezala na câble to na mopepe. To pesi pe longonia na Yanika bon matondo siko jwami mbote na yo pe boebi yaza imoko ya bisho na Radio Lisanga na kata Fondation Lisanga. Tobosani pete kopesa mbote na balanda biso nyonso oyo pokolanda biso mokili mobimba esika nyonso potwami biso tokomela te na ndenge tobandi programme na biso tofungoli yango lelo tokoluka ete to sala bokasi pona kosepesa bato mingi na mpoka malelo to kabwana bino makambo oyo tokokabwana bino tokosola na bino na poko ya lelo to zali na masolo tokabwana bino poko ya lelo oyo tika toloba ete tokokabola yango na biteni misato toali na eteni oyo tokobanda nango sikoyo tokoyebisa bino pe yango ezali eteni oyo etali tomiyeba biso moko na kati na etumba ya bayeba biso oyo bapunda mpona République démocratique du Congo pe Afrika to nde lelo tokopresente bino moko na bango pe tokokoba lisusu po tosola na bino na ntina na likambo etali kondima na molimo to toloba nzela na Nzambe na tango tokolongba wana nde tokotala bosindo ya masolo na biso poto ya kosuka na bino na situation ekoleka na mboka République démocratique du Congo. Nga bino esuki tenge nde na simbi na bino penza pokwa lelo te na ngonga 20h ne tosaka bomesano chaque jeudi po tokabwa na bino boyebi moke toinango ekolisa biso po ndenge toyaka boye ezaka biso te nde tolobi ete biso nde toyiba kolo boyebi tokoya kopesa na bino bofandi po boyebi eloko te eza bongo te tokabolaka nde boyebi po ndenge toyaka wa tozwaka pe boyebi oyo ya bandeko mingi oyo tokaboli na bango libanda ya studio nde tomemi yango pe awa po tokabola pe
na basusu. Tobandi tokosola na bino na bokuse kasi na motuya mingi moko oyo tokopresente bino lelo na lisolo awa oyo nako yebisa bino awa moko ya babunda mpona mboka République démocratique du Congo tokobenga yango lelo République démocratique du Congo katika toloba ete mboka Congo pe mpona Afrique mobimba yango lelo tokopresente bino Kimpa Vita, la mère de la révolution africaine. Oyo ezali po toyeba po totangaka bamingi uta tolobaka Afrika tozalaki na biso na kibomoto na biso tozalaka nango uta kala kasi eyaka boccidentaux kokota kuna baye koya na kiboumbu kotia moto mwindo na kiboumbu kotia ye na boloko oyo ya kiboumbu wana moto mwindo moya asalela lisusu makanisi na ye ezali te akomi kosalela nde makanisi ya bapaya oyo ezali mpona intere ya kolo makanisi wana yango nde tolingaki toyebisa bino mpona likambo na makanisi na ino mpona ntango na makanisi na biso toyebi ndenge bosolo ezali yango nde kosunga biso mingi mpona tokende liboso po yambo te yosala likambo moto oyo asalelaka moto na ye akanisaka na ino akokanisa tika na benga motu boye akokanisa tika na tia biloko na moto mpona lia akokanisa ngonge ekoki nakende kolala ata kutu pe mingi soki olali okokanisa ete ngonge ekoki tika ete olamuka mpo ozalaki na nzela ya osengeki osala yango wana na ntango oyo na mpoko oyo nakomemela bino na makanisi na bino mama Kimpa Vita ezali mpona isunga na ntango oyo toyebi po totiaka makambo mingi na makanisi na biso te tomonaka kaka ete soki batuni yo banani yango bahero oyo bato baza nango na makanisi na bango baexemple soki otali ata na bareseau sociaux awa okende kotala okomona bato mingi bazosite kaka barousseau naza nango na probleme te kasi eza nde kobunga nzela ndenge nalobaki bati yo makanisi ya moto mosusu ekangi yo oza suna makoki te ya kosalela makanisi na yo moko eza nde omibungi kibomoto no mobimba nde eza lisusu te toki oloba ndenge nyonso tu tokoki koloba kasi awa likambo oyo moto akoki kolongola yango te ezali kaka ete mpona nini mosusu wana oyo aye na makanisi na ye kotia biso yango soki tolobi totia ye oyo ya biso mpo asalela yango akoboya akoba te wana eza ya ye te soit akoloba eza culture na ye te soit akoloba eza bokoko na ye te mpo bato soki bokoko ederangera bango mingi soki bayoki yango tokotongela yango susu na sujet ekolanda awa nano likambo ya makanisi kotia likambo ya makanisi nde oyo tokolobela oyo namemeli bino to tomemeli bino na mpoko ya lelo mama Kimpa Vita etumba oyo ye abundaki mpona kosikola mboka ya Afrique na kiboumbu ya mindele yango wana pe basili kosala yango na film documentaire nde tokoyebisa bino awa basili kosala yango na film documentaire oyo bakotambusa yango na mikili ya mpoto deja na France basi baprésente yango na Angleterre baprésente Belgique pe eza na liste bamboka misusu oyo biso pe tozali tosala pe makasi ete film documentaire wana
ekoka mpe kozala na connaissance mpe na porte na boyebi toloba ya biso kaka te bakolo kasi baleki biso kaka te baboti kasi bana na biso mpe lokola mpo yango ezali likambo oyo esengeli toyeba totia yango na makanisi na biso. Toyebi ndenge tokoyebisa bino ete boye filme oyo ezali production ya Lamson Bizizi ya Cine Congo. Eza filme documentaire ya Ne Kunda Naba yango ezali sur Mama Kimpa Vita. Tokoyebisa bino oyo eza na bokuse wana mpo toyebi ete uta 15e siècle ba royaume ya minene oyo ya makasi kuna na Afrique ezalaki envahi na baétats occidentaux. Ba-africain bango bayambaki bamboka oyo ya Occident, donc bautaki na mboka oyo ya Occident na fraternité kasi yaki kobotaki boumbu bamassacre koboma kolela badeportation komema bato baindo komema bango kokenda bango na maboka mosusu mosika kokati ebale kokenda Amerika na mabele misusu mpona kotia bango na kibombu. Royaume oyo monene oyo babiangi royaume Congo yango ezalaki épargné te, ezalaki mpe victime ya makambo nyonso toti koloba. Na 1704 nde ezalaki na jeune femme moko na elenge mwasi to elenge mama moko, elenge mwasi oyo atelemaki na bitumba kobundisa mabe bamabe oyo nyonso oyo euti kotangama. Boyebi Mama Kimpa Vita etumba abundaki mpona kolongola mpona kobundisa mabe oyo toti kotanga oyo ba-occidentaux bayaki nango, esuki yaki ndenge nini batumbaki ye na bomoi ya kotala, batumbaki ye moto yango ezalaki le 2 juillet 1706 na Divulu yango ezali village moko mboka moko kuna na royaume Congo. Nde Mama Kimpa Vita tolobi azali mama ya révolution africaine po uta kala na bantango wana kotelemela mabe oyo ekosengebe moto oyo atiami loboko na nkolo. Yango wana soki tokoluka koyeba lolenge kani sengeli tozala toyeba ete na ntango moto atelemaki kobundisa mabe oyo ye kokota na kati na bato na ye, moto wana aza na loboko na nkolo. Bokoki koloba ndenge nyonso oyo bokoki koloba kasi ekobongola bosolo te po azali na loboko na nkolo. Na zwi motuna na moko awa na makomi balobi kasi awa ye soki ayi na loboko na nkolo kasi etumba ya bundelaki makambo yango mabe yango ebe ti lelo engi koloba nini po Yesu Kristo nde ayi mosikoli kolonga bato na pasi. Batondo na ndeko ndenge otindi message pe eyano yango tokopesa yo tokokende mosika te. Yesu Kristo ayaki pe babomaki ye na ndenge ya kondima o boyinango oyo yo kokotsela biso awa
na makomi na yo babomaki ye mpe mpo na mabe na bato ayaki mpe ye mpe asaki ya ye mosala mpo na kosikola bato ndenge bokanisaka ndenge bondimelaka ye kasi babomaki ye babetaki ye mpe babomi ye te lelo mabe yango wana oyo akutaki ekozalaka nango kaka mabe misusu ya sika mpe ye bakisama sikoyo tokoloba mpe nini ayaki eza mpe bongo te wana ezali eyano oyo topesi yo mpo nalobaki tokokende na molai te tokopesa yo eyano na ndenge elongo bani sikoyo tokopresente bino oyo ezali bande annonce ya film documentaire oyo ya Kimpa Vita kanda te zuwa te miyeba awa toyi kobundisa bato te awa na kondima na bango kasi toyeli bino nde kibomoto oyo ezali ya biso po tomiyeba. À partir du XVe siècle, les grands royaumes puissants et prospères d'Afrique sont envahis par les États occidentaux. Les Africains reçoivent les pays de l'Occident dans la fraternité, mais celle-ci va engendrer l'esclavage, les massacres et les déportations des Noirs dans d'autres terres. Le grand royaume Congo en est aussi victime. En 1704 se lève une jeune femme pour lutter contre ces maux. Elle sera brûlée vive le 2 juillet 1706 à Divoulou, un village du royaume Congo. Son nom, c'est Kimpa Vita, la mère de la révolution africaine. Une jeune femme audacieuse, courageuse, qui s'est sacrifiée pour ses idées, pour son peuple, et qui était une espèce de porte-flambeau de la liberté des peuples africains. Kimpa Vita, au départ, c'est un modèle. C'est un modèle de courage, c'est un modèle de détermination, et c'est aussi ce que j'appelle un modèle d'assomption de la liberté. Personne frêle, mais très très intelligente, très forte de caractère, et je dirais qu'il y a cette grâce qui permet tout un chacun de se reconnaître dans cette personne. Il y avait l'esclavage, donc Kimpa Vita terminait l'esclavage. Il n'y avait plus le commerce d'esclaves à l'époque. Dans ce petit temps de Kimpa, il en a terminé. Elle a résisté et elle a posé des questions de conscience nous permettant d'oublier la trahison de Mvemba, Alfonso Ier, et de revenir à nous-mêmes. The Untold Story, the must-see documentary film, the biopic documentary film. Kimpa Vita, the mother of African revolution. Banjado lisanga wana boyoki ndenge to sili ko mimela bino na pokwa lelo moko ya bahero na biso pe moto ya tiamaka pe ya tiami loboko na nkolo na kombo na mama Kimpa Vita na bandi baye basilaki nano ko sosola te tokoki ko sosola na pokwa lelo ete na Afrique etikala te ko sala to zwa
bamama lokola bato pamba bazala na ntina te, bazali be na nsima, wana ezali biso te. Bato na Afrika, bato baindo toyebi valeur ezala ya moto mobali, ezala ya moto mwasi, nde yango pe pomoni yango na exemple awa na mama Kimpavita na tango atelemaki asaki ya etumba pe akondimama mbula na mbula. Wana eza bino esuki tenge nde tosololi lisolo wana. Tondi bino botondi po na itoe na bino ya pete. Ya solo mpenza boyeba bini ya joba te po bofutame be na nkwanga ya mpamba bozangi eloko ya kolia nango. Po zwi kpanga pe tokopesa bino bileyo bokolia nango, bolingi pondu, bolingi mfumbwa, bolingi bitekuteku, matembele, nyonso bolingi malamu mpona bino bozwa. Kasi topesi bino misuni te na ambisio bako lona na babassin kotia bango batibiotique ebele te o batilapia na bino bolingi kolia awa na misuni oyo bakobebisa oyo ekopesa bino madi. Nde tolobi kpanga bozwi to opesa bino pe pondu, fumbwa, matembele, madesu, oyo nyonso imaamu mpona bomoi na bino bolia, botonda pe esunga bino mpona ti litoi ya pete boyeba bini ya joba te. Nde toke na lisolo na biso ya mibale oyo toza nango ya kokabwa na bino pe na pokwa oyo ya lelo. Tozokoba sikoyo po na likambo oyo nde nalobaki sujet ya mbale tokosola. Eza likambo ya kondima. Likambo ya kondima eza likambo ya nzela na Nzambe, nzela na nkolo. Tokotalisa yango lelo na ndenge mosusu oyo pe tokokende nango na ndenge po likambo ya kondima tosolaka yango pe awa pe batango mosusu na likambo ya spiritualité na ndenge oyo tokokiosa ete bato bayeba kososola soki baza banani po makambo nyonso ebandaka wana. Soki omiyebi te okoyeba mosusu pe te. Okoki okanisaki oyebi moninga oza pembeni makasi koleka ye moko, ezalaka te. Imiyeba nanu yo moko koleka bato nyonso oyo bakoki okanisa ete bayebi yo. Komiyeba wana ezali kozala na oyo babengi komiyeba na français babengi conscience. Kozala na conscience na yo. Po bamosusu bamiyebaka sanke bazala na conscience na bango. Yango wana esengeli komiyeba lolenge wana nde toyaka nango boye. Nde sikoyo tokosola na bino na kati kaka ya boyebi wana kondima. Kondima nkolo kolanda nzela na Nzambe. Toye koteya bino évangile te. Basuta mosusu bakokanisa awa tobongama tofanda kala te awa bakopesa biso onction, bakopambola biso lobi tozwa bambongo. Wane lipamboli wana eza na kati na omoko nde yango wana biso tolingi omiyeba po oyeba ndenge nini okoka kosala kuya oyo eza na kati na yo. Nkolo ya solo peza nkolo ayi nkolo na manso amiti na kati ya bato na bikelamu na ye nyonso. Yango wana kondima ezali wapi? Ndenge tokoloba eza kobanda na yo moko. Kondimela nkolo ezobanda na yo moko. Ezobanda na mosusu te. Ezobanda na moninga te.
moto akoki kotalisa yo nzela, moto akoki ndenge balobaka mwinda po omona nzela oyo yo kotambola yo moko nde na kondima oyo yo oza nango nde kotambola. Yango wana tokende mosika te mpo nalobi toye koteya bino evangile te, toye biso toye nde na masolo tosolola pe tokanisa tosalela kibomoto na biso, makanisi na biso. Okoki komiyeba pe kozala na kondima kati na yo kaka soki ozali yo moko koyeba pe kondima oyo ezali ya yo. Elingi oloba te na ntango oyo oza koyanga na mama na yo, papa na yo, bandeko na yo, oza koyanga na mboka na yo, oza koyanga na esika yo uta, toloba to na bokuse, oza koyanga na borigine na yo, po ozwa oyo balatisi yo kolatisa, bapesi yo kopesa, omiyebi te. Okoki pe kozala na kondima te, okoki okanisaki oza na kondima, kasi oza na kondima te. Ata yo moko na kati na yo soki ofandi kala te, omiyebi kaka te, omiyebi te. Okobanda kaka koluka ti omiyeba. Pe okoyeba mosusu te. Mosusu wana eza nango moto oyo aza pembeni no te, eza kaka oyo na kati na yo. Po soko omiyebi nde oyebi, nde omiyebi, nde oyebi sikoyo yo ozali, oza nani. Na miso oyo toa nango tokomwa ya libanda, soki ozokende be kota ya libanda, okomiyeba te, po nyonso ozomwa ya libanda eza yo te. Senge ndo ta na kati na yo, nde omimona, omiyeba. Yango wana, tangu tokoloba boyi, bamangomba nyonso oyo ekoyela biso na bamboka na biso na Afrika, na République démocratique du Congo, ekoki kosikola biso te. Wana na lobi, na zongeli, ekoki kosikola biso te. Po bokoki koyebisa ngai mboka nini oyo Afrika oyo esikolami na mangomba oyo ya bapaya oyo uti libanda na Afrika. Ezali moko te. Nakokende kaka pe na bokuse po natalisa bino, napesa bino exemple oyo bokondima. Nakoloba te bango moko bamboko oyo bango moko badwi basali bakondima na bango ndenge bamisikoli wana toyebi. Kasi bomonaki na likambo oyo ndenge tolobaki likambo na bombo esalami na Afrika, komema bato na Zanzibar kokatisa bango na ngambo nsusu kuna na ebale. Kuna Occidentaux bakendeki kosala Haïti. Tokoyebisa bino Haïti ezali mboka oyo ezwaki indépendance ya liboso kutu ya États-Unis d'Amérique, po États-Unis d'Amérique ezaki pe coloniser na Angleterre na banglais. Kasi Haïti ezwaki indépendant ba memi bato baindo bauti na Afrika bakena bango na mabele mosusu kuna na Amerika, o mindele bati bango na boumbu, kasi esalaki ndenge nini bango batelema epe balonga etumba wana bakoma oyo balobi indépendant. Kala ezaki kondima oyo bazaki nango na kati na bango. Bayibi ete bazali bato, bazali banyama te, bazalaka kala nyonso na bakoko na bango, kibokoko na bango oyo ndenge nalobaki bato bako banga kombo ya bokoko oyo soko yoki yango bo basusu bako toka na monaki mosusu soki na YouTube azoba likamba bokoko azotoka po abimisa yango eza mabe na episte soki vraiment kibokoko mabe nini ezali nango wana kati po ezali kaka ozota eza pe histoire na yo soki ebimi mabe yo poza mabe soki onie yango complètement lobi ezalaka te yo pozalaka te. Nde omoni kuna na Haïti basalelaki bango wana balongaki etumba wana. Kobunga nzela wana
nde eza kozongisaka bato na nsima oyo bokomona lelo oyo kondima ndenge na kolobela boye ke lelo tokoloba ngo na ndenge oyo mpe mosusu tokolobelela wana nano oyo ya benzambe ndenge toyi nango moto aza su mondimi na nzambe te moto akomi mondimi na lingomba songolo mondimi na pasteur pakala oyo ozomona bato na mangomba wana bazokende ko o balobi bazokende chasser ba âme te bazokende ko chasser banzoto wa bato po bamema bango na kati na baeglize soki ozali ndenge bango ba mondimi ya lingomba nini oza su mondimi na Yesu Masiya na bango te oza su mondimi na nzambe na nkolo na biso te oza mondimi na lingomba osambelaka epai ya pasteur nani komi lokola mwa bamangomba ya baguru oyi na guru na yo lokola mwa makambo ya basekte bazotala kondima te moto andima nkolo alanda nkolo te soki amonaka yo na eglize te mpo na ye esengeli ozwa lobiko ondima olanda nkolo kasi oyo eza kosalamaka kuna na kondima wana okomona bazokabola bato mpo esengeleki kaka ete yo tata yo mama na bino bana bino banso bolanda ebe lingomba wana po bamema bino lolenge moko kasi soki moko mosusu asaleli kibomoto na ye nde badu moninga bautilize ye contre yo pe na bamanipulation nyonso oyo elekaka wana mingi tata mama koluka ko sala bamanipulation mosusu na kati wana oyo esalaki ete na kimia oyo esengeleki ta mosusu moto soki amoni nzela na nkolo akanisi te nakomi okende eglize eza su kimia te komi nde batourment kasi moto wana akokomprendre yango te ye azomona kwa kimia mpo azomona kwa azokimela nde kuna na eglize respect na bato ezali te po wana yaka na lingomba na biso te respect na bakolo ezali te ti kozangisa molongani respect epai ya molongani na ye po ye ayaka na lingomba te makambo eza ya lelo te ezali ya kala kondima oyo mingi tango bamangomba ebimi ebele epai na biso nde Yesu kokoma makasi mpona talisa bino ete makambo eza ya lelo te eza ya kala oyo esengeli ete bato bayeba kofungana nango miso nde tokoyokisa bino oyo mpe tolingi koyokisa bino lelo nazali kosala tour naye kosukisa awa na octobre de l'année dernière na Kinshasa nakomi na Mbandaka namoni groupe ya bamama moko banso kitambala ya pembe bilamba ya pembe bazobetaka maboko na katikati na bango nabi uyu nani moninga na ngai moko tosalaki place na Mbandaka ya komisango nalobi na chauffeur ya jeep nabi lembisana nabi di likamboni boni abi tozosambela be mpo na yo tokosuka wapi boyokaki lobilobi na nzela boyaki na yango mpo na koyawa na maboko ya mobali na droite ndako moko temple bandako be batongi wana nga banzaki makambo ya malamu babi batémoin de Jéhovah. Je ne suis pas contre. Si j'étais contre, mais napesaki autorisation basala babiloko tango bazali kosakola babi tala obele nzambe kotala makambo ya bato ya mokili te okoki kopesa losako na drapeau te okoki koyemba hymne national te la zaïroise yo ozali citoyen zaïrois militant MPR makambo ya drapeau etali yo te chef de l'état etali yo te mais oyo nzambe oyo euti wapi
na kamati nini ordonnance na tisuka na makambo po soko totali attention te biso banso awa totangaka bible totangaka baécriture sainte kuna na kati mokolo moko balobi na biso boye Jésus qui s'adressait aux pharisiens atuni bango abi oyo mbongo bozotalisa nga oyo elongi wana ya nani babi na elongi ya César abi à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Et Saint-Pierre oyo pape ya liboso Saint-Pierre oyo pape ya liboso akomaki oyo na ye épître be moko soumission à l'autorité civile. Alandi mibeko ya Yesu alobaki à Dieu ce qui est à Dieu, à César. Soumission à l'autorité civile. Moto azali na responsabilité ya kobongisa mboka. Moto oyo akobeta beta mutu lelo mabulu na nzela abongisa. Lelo muinda ezangi atia. Maya malamu te abongisa. Moto wana yoke na koloba pesa mbote te. Drapeau ya mboka. Yo etali yote makambo no benzambe menzambo ngo wana auti na iwa oyo balakisaka biso ndenge yo ye na ngo ndenge be kangama terminé na koyoka isu makambo yo na maitoi te nyenye okokoma na chef lieu ya région mosusu okokuta un commerçant failli elingi koloba asali commerce akpei na faillite tongo etani akomi na sutani ya ba monseigneur bouton ya motane ekoti ndenge mo ya motane na mutu mais okotuna na gouvernement je le connais azalaka moto ya ba boye na boye abi ya yewa ya lelo azali monseigneur asa aumeli na kati obele olali oloti ndoto pe tongo etani okomi alors ba mama batata bandeko okoleka okutani na moninga oyo boyebanaki bokolaki akati kolokolo mutu nyonso atiki mandefu ako nyenye balobi o azali pape na eloko moko boye citoyen nous rions mais où est-ce que nous allons avec tout ça bapesi ngai na service ya sécurité demande oyo bazali kotuna ngai nzambe na ngai nzambe na ngai ezala reconnu 337 pour la seule république du Zaïre. Okomi awa nzambe yo nini komona yango baka yao kuna nini bika yao kuna nini citoyen où est-ce que nous allons? Je vous pose cette question parce que je me la pose presque tous les jours. Où est-ce que nous allons? Nzambe unini mapapa, nzambe unini ndeke boy, nzambe unini makako boy. Mais est-ce que est avancée République du Zaïre ou est-ce que nous reculerons avec ça? Tukozonga sima na makambo ya ndenge wana. Oloti ndoto tongo yo papa, oloti ndoto tongo yo mose, oloti, ce n'est pas sérieux. Ezali sérieux te. Na boy personnellement ba makambo wana. Yango mona na bloqué makambo wana. Na lingi lisusu koyoka yango na matoi te. Soki tozali kosambela nzambe, na bekisi moto asambela nzambe te. Mais ezali eloko moko ya sérieux. Yo tata otikali na ndako bakamati mama bakene yake kosambela te 4 heures ya tongo yo ozali na ndako ozilaka ye nyenye toyokana malamu nyenye lokola na teremi awa nalingi mpe makambo ya nzambe pe mokolo moko ezali makambo ya zuwa te pe naoka mama o na koti na eloko wana nakei na koya na 4 bonga natikala kozelaka yo citoyen
citoyens, faisons attention. Nakolobela bino yango polele parce que bokoka lobi awa engindi balobi Mobutu contre les droits de l'homme, on ne peut plus prier au Zaïre. Tokosambela nzambe mikolo nyonso na Zaïre, na Tongo, na Midi, na Pokwa, na Butu, ndenge tolingi. Kasi na boyi nini désordre. Constitution epesi ngai devoir na koveiller na sécurité ya bana Zaïre. Ya kotala Zaïre etambola lokola tolobaka na lingala ya bataton alima. Mbilinga te. Na boyi moto asambela nzambe te. Mais banzambe oyo ndenge nazali kolimbola bino awa, c'est très dangereux. Tata na ndako mwasi akeye moko te 4 heures akoyaka kuna. Okoyika to kutuna ete uti wapi balobi na yo nini uzali kosa te. Tabi bazali kosukola ye po milimo ya mabelongwa. Engai mobali na ye kosukola ngai to bele ye. Militant natiki neno esikoyo mwa moke pembeni. Boyoki bino moko wana kolo bomba mabe na sopa na silisa olukaka makambo okozwa wana tata Mobutu Sese Seko Kukungbendu wazabanga nde moto yepe kobakisa maloba na ye likolo ya oyo ngana bandai koyebisa bino na tina ya kondima kolanda nzambe nzambi na ba comportement ngo oyo ezalaka na ba soi-disant bakambi na mangomba ngo wana ndenge basalaka na mabota ya bato. Boyoki na yebisaki bino eza makambo lelo te utakala pe toyebi yango lelo ndenge na lobaki pe awatawango na betaki Papa Wemba oyo eza mystère ya vie to ya mort, mystère abomoi to ya kufa toyebi te. Lelo eza le 24 novembre yango ezaki le 24 novembre 1965 uta tata Mobutu Sese Seko Kukungbendu azabanga atwaki aye pouvoir kuna na mboka Congo ayekomisi yango Zaire na nsima. Et pouvoir na joaki wana te le 17 mai 1997 nde eyaki kosila ye abotamaki na lisala le 14 octobre 1930 pona kokende ko sukisa bomoi na ye na Rabat le 7 septembre 1997. Boyebi eza tina te na loba mingi pona maloba na yo ya lobi wana nde na ndenge na yebisaki bino lelo toko sola likambo ya kondima na ndenge nango mosusu nde yango wana pe boyoki yango bodwi yango na lolenge oyo pe tolingaki kokabwa na bino mpona koyeba yango ezali mpona kotia bato na réflexion kotia bato na kokanisa moto ayeba basusu pe bayebaka te kotala esika nini ya kotia lokolo mpo bato mingi bakomi kokanisa kaka na likambo na mbongo. Soki bakosenga mbongo esika wana nde amonike bango kaka kosenga mbongo nde mabe ya kimi po nini alingi mbongo na ya bombango na poshi na ye soki ozokende na lingomba moko boye ata soki ya ndenge nini kasi soki ozosepela okende okota kuna ofanda yeba peke bazofuta loyer bazofuta courant eza pe likambo mosusu soki eza mpona kopesa kaka na mokambi po ye sikoyo nde akomi okwa remplace babola ya mokili po ye nde sikoyo adondwa nango wana nde okoki pe kotelemela kasi eza kaka likambo na mpata te tala oyo masolo ebetami awa eza likambo na mpata te oyo okoki kotala pe po ososolo mona te oyo lingomba na bato batengama to lingomba na bato batelema yango wana biso olobi oyo nyonso tu eza kouta libanda ekoki kosikola biso te po moto nyonso akoki kosala yango na ndenge alingi okoyeba te po oyebi borigine nango te po loba na motu ke o boye te pe eza kazaka oyo biso tokokolata te eye na minoko mateya wana babongoli yango soki mbala boni po ya kokoma ti epa na biso boyebi ba déformation système moto akoki kolobaki molimo mosanto nde moto eza koloba na ye nde eza kotinda ye biso surtout tozali bato toza dispose ya kozala na molimo na nkolo mpona koyeba ezali kaka buku te
po buku yango na ntango bokosote yango deja po bokotisa molimo soki bongi bomanipule bato bozokenda bango na baécriture mpo na connaissance oyo boza yango na écriture bokanisi bato mosusu baza nango te soki sikoyo moto wana omanipule après okomi koyebisa makambo eza susu na buku te ekomi ke saint esprit nde te toza sérieux boyoki bino moko okosukola mama osukoli ye te 4h du matin ebongo ye tata okosukola ye te mpo na nini nde likambo ya manipulation wana toyaki po tokabwana bino mpe na pokwa lelo kondima nzela ya kondima eza ndenge nini ya kokende na makambo wana wabino yesuki tenge nde na okabwa bino masolo oyo sikoyo tokenda lisolo nalobaki mpona situation ya mboka République démocratique du Congo ya solo na mboka République démocratique du Congo makambo eza ya kobeba sono makambo eza ya kobeba po esengeleki na ntango tosola na bino tozala mpenza na campagne électorale ya makasi ta mosusu kutu baélection ezalaka etike moke bato bakende kovote soki elingaki kozala soki na fin ya novembre soki mpe na début ya décembre kasi elingaki kozala ete sikoyo ambiance électorale eza na mboka République démocratique du Congo ezali te mpe mokolo baélection ekosalama eyebani te wanga mna koyebisa bino accord politique oyo basali soki na 2018 bato bakobezala na 2017 voilà c'est la raison yango wana mokolo baélection ekosalama eyebani te wana ifo toyeba yango ya motu na biso mpe baélection ekosalama te na bato baboyi kosala yango parce baboyi kosala yango te baboyi kosala yango balingi kosala yango te ekosala te d'un seul coup bachanger baya kosala yango ezalaki bamoyen te moto bandeki kozanga parce sikoyo barassemble bamoyen ndenge nini mpo basalaki mpe basalaki komobilize bamoyen basala yango ya makambo misusu yango wana esengeli kozala prudent tozosenga bino na prudence mpe na militantisme patriotisme esengeli kotelema mpo eza mabeye na biso bato baza kuna mboka République démocratique du Congo biso oza libanda toyebi yango ete tozalaka na charge mingi ya bato bazali kuna eza mpe pasi basusu mingi mpe bakoma koabuse nango kasi mingi na bango mpe baza na situation moko vraiment très 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 difficile eza moyen kutu ya kodéfinir yango na bamo mingi ezalaka susu te na mboka bato bakongo bana Kinshasa ekomi poubelle oyo bato bango moko bafai na Kinshasa bamoni yango ndenge bana mosusu babotemi na sika soki kobenga bango bagénération ya Kabila peut-être bayebi komona ntango mosusu badifférence wana te mais eza pasi mingi mpe heureusement bazocomprendre mpo soki otali nde nayebisaki bino mokolo mosusu renouvellement ya jeunesse oyo ezosalama na militantisme na mboka Kinshasa République démocratique du Congo ozomona toujours ba jeune wana ba étudiant oyo babundaki na ntango ya transition mpona na Mobutu atika parti état multipartisme ekota po ekende po ekotaki tokomeki na baparti mingi oyo ezalaki wana likambo ezalaki basala constitution ya sika oyo ekopermettre baélection libre mpe démocratique nde etrenaki guerre ya Kabila yaki soutenu na barwandais et autres nde esalaki ete makambo yango ya kokende ekendeki wana baya koboma ye nde toyebi te par quel miracle oyo babengi Joseph Kabila comme président ezalaki mpe déjà constitutionnel te donc départ ezalaki déjà mabe nde tozomona bafraude électorale ndenge eleka sikoyo tozali ya sikoyo fraude munene azonga kosala mpona amipesa lisusu pouvoir après mandat constitutionnel na ye coup d'état yango esengeli kotelema na ndenge nyonso oyo okoka kotelema soki bolandi ngai maamu pokwa malelo sujet ya liboso tosololaki akomi yeba koyeba kotelema mpona bato na yo mpona mabele na yo mpona baintere na yo mpona ekolo na yo oyo ekoya eya mama Kimpavita atelemaki mpe lelo tokoyeba ye mpe boye mpe topesi mbote na bamilitant nyonso oyo basila kokufa mpona kotelemela likambo ya minyoko oyo badiktature ekoya ya mboka na biso na baoyo bakitaki na mikolo le 19 na le 20 septembre ya mbula tozali mpona kosignale ke voilà fin ya mandat ya Kabila mpe esili esengeli koyeba kotelema kondima koyeba kondima ezali nini omiyeba yo moko moto ya komanipule yo te na makambo masusu ye na ntina te na mbongo te
akabola bino moto azali ya yo oyo yebi ete omoni bakokabola wana eza be bakosombaka ebe bato balina valeur te oyo lelo ekomi babanda koloba na baluba na bareseau sociaux basusu kutu bakomi komona kwa ke bapesi bango kibokonzi eza mawa tina kutu ya kokota na bozindo nango sikoyo ezali te mpo imawa mpe mpasi Congolais oza wapi lamuka likambo na biso ezali ete kibokonjo ezali mabe il faut oyo amibiangi président de la République démocratique du Congo na baélection ya fraude oyo batika ya fanda ekoki. Il appartient à tout chef d'État d'intérioriser l'alternance comme vertu démocratique, car il est louable de quitter le pouvoir dans la dignité. Monsieur le Président, il est temps de vous en aller. Monsieur le Président, il est temps, l'heure à sonner. Monsieur le Président, il est temps de vous en aller. Monsieur le Président, il est temps, l'heure à sonner. Avec mes respects, Monsieur le Président, je suis venu attirer votre attention. En patriote, je vous le dis clairement, penser au troisième mandat est aberrant. Voilà déjà 2 mandats à la présidence. Nous pensons que l'alternance est d'évidence. Vous n'êtes pas l'homme providence, évitez de tomber dans la suffisance. Qu'avez-vous encore à nous proposer? Pourquoi ne l'avoir pas fait dans le passé? Quelle politique allez-vous nous inventer et qui sur la terre n'a jamais existé? Y a rien de neuf sous le soleil et on a vu tes limites à ce fauteuil. Autant que maintenant tu es chef de l'État, un autre viendra et ainsi vice versa. Tokoyebisa bino te ezali kaka rassemblement te oyo esangisi baparti politique opposition mingi na mboka ya République démocratique du Congo nde eza koloba ete le 19 décembre ndenge constitution lobi mandat ya Joseph Kabila esili po asalisi baélection te ezali pe na Lusha ezali na parti ya Jean-Pierre Bemba pe obako bandingo na bango balobi ete la date du départ de Kabila est non négociable. On ezaki webino suki tenge bye bye. Débarrassons-nous des piètres habitudes, de s'accrocher au pouvoir c'est révolu. Inspirons-nous de vieilles démocraties, des vraies valeurs qui nous manquent ici. C'est vrai qu'on a du mal à se détacher des bruits des sirènes, des honneurs exigés, des privilèges du pouvoir de son ivresse. On veut encore amasser plein de richesses. La cour du roi n'est remplie que des flatteurs. C'est toi le corbeau et eux sont des renards. Méfie-toi des courbettes et l'autre trompeur. Ça t'offrira quand tout ira en pétard. Les dictateurs finissent mal dans un tribunal en exil ou par balle. Il est temps de penser à quitter le pouvoir. À la fenêtre ou la porte, c'est à toi de voir. Monsieur le Président, il est temps de vous en aller.